Mbote mingi balandi ya émission na bino masolo ya kini bisika bozali na tomboli bino vraiment mokolo elamu pe poko elamu bisika bofandi na bitando na bino pona kolanda émission na bino to pesa na koloba bosolo na politique ebengami na RD Congo na biso chez BTV3. Merci beaucoup chers téléspectateurs, vous êtes branchés pour suivre cette émission. Un grand merci à tous nos fans et à toute la grande famille internet. Merci beaucoup. Le lot ozongeli lisusu président Naya Willy Naya tozongeli lisusu oyo aza président oyo encadraka centre moko ya sport ebengami na kombo ya Naya Sport. Tozongeli lisusu, il a un message à dire par rapport à ce qui se passe na République démocratique du Congo Kinshasa, la capitale bisika oyo bakangami depuis bokono oyo esimbi bango bana poto bokozonga to kozonga te. Est-ce que banda za akokufa to akovivre? Mbote mingi na président Naya. Mbote maman Clara, la grande dame Mbote. Boni. Ouais, naza bien, Nangolo Nzambe, je me porte très très bien. Ok. Voilà, merci beaucoup. Lavez le main régulièrement, 15 à 20 minutes au school Maboko Nayo. Et puis éviter tant au school Maboko, éviter que tant au tamboli wana vozonga nanda ko éviter aussi marami sous zolo monoko. Et puis il faut que ça la rapide. Donc pour malade on va ni ming na pomme de main, bato ba komata na moto, ko tout en rappenate na chauffeur a memio, même na kati ya taxi vis rosimba mutuka na bureau ko fungola poignée, nanda ko rosimba boyo, éviter ça tant oye nanda ku laver le main malgré Mouninga ya Congolais, Zara Congolais, Moko, ba cantine commis cher, mais ba système ya nango belé, katata bidon na ya 25 litres ya huile. Bato wa nsusu wa uta na gene ba côté Équateur, wana ba bidon na ba 25 litres na o kati yango mutu ya ta ba 10 litres o kati mutu sombi pompe wana bisika batera fabriquer yango zui bassine moko o tie wana. Éviter na banda kunyo surtout tocha ba maya ta soki moyen à cantine ya te lukata bassin tia savon tia serviette comme ça serviette kututé et suite tout donc c'est-à-dire papier mouchoir au tie wana batu basukula maboko ba boire ba papier wana bo boire yango eza usage unique et kozala malamu mingi bato wana na biso na poto passer les messages à vos familles qui sont ici na Congo démocratique du Congo et kozala vraiment malamu mingi. Président Naya lobby na hôtel de ville pour na ba confiné comme il a gommé pendant 14 jours. Mais le gouverneur a les cas qui constitué certaines catégories à Batu oyo bakozala accéder na commune ya Gombe. Hélas, ce qu'on a vu na nini oyo ce qui papa Mardochia sana image wana collecter la biso ngo Batu batondi na hôtel de ville bakangami pona kolukaka ba moro. Lecture na yo. Merci pour la question maman. Mbogoyo ekufa déjà kala. Olingi ngala hominga. Ekufa kala. Na époque à deuxième république. Baboma kiango. OK. Batiango na cercueil. Laurent Musée aye alingo sambela po résurrection salama et salamité babomié. OK. Bato ba yeko na troisième république. Bandeko na biso ya PPRD bango tout bakundi mboka. C'est Fatia Kouti échantillon. Te ya yeko tia ayeko sa nini? Pierre Tombal. Domboka esi kenda. To sa nini poto bongisa. Po makambo yo zolo bao. Ti to koma na ba confinement. Ezaka nanu na communication moko boye, préparation moko boye ko préparer peuple. OK. Tozana na makambo ya mboke kundama batia yango dal tombe. Tozo luka miracle moko salama résurrection mboka. OK. Nini coronavirus eye eza malade. Po ezoboma. Oui. Mais esengaka moi ezoboma maman. Et osenga moi stratégie moko boye ezomona ke mboka oyo mutu na mutu azozwa ba décision na ndenge na ye. OK. Confinement on est bien mais eza désordonné, eza flou. Le même histoire qui se répète la semaine écoulée.
ba si soto pe ma 4 jours pour na to sa provision batu batondi na ba wenze na ba banki le même le soir nango le gouverneur a retiré parole naie. Et il a dit aussi les gens de se confirmer 14. Nous quand même le peuple congolais, doit respecter quand même Aloba Oyo. Peuple, petit peuple, doit respecter quand même Aloba Oyo. Mokonza koloba. Bakonzi ba koloba. Mais bakonzi on peut bazaper ba misa na biso po basali la biso petit peuple. C'est-à-dire que bakoloba tokoyoka, mais pourquoi encore dire que batuba ke noté de vie? Pourquoi ne pas na kati ya bureau to na kati ya gouvernement ya gouverneur na biso? Pourquoi ne pas yemoko asa na batu basala kate ba ke na ba chaque catégorie ya bato ya city waki kotiki la bango awa tiki 3 awa tiki 4, il faut seulement aller à l'hôtel de ville et comme peut kuna ba côté ka yango le donner ça gratuit. Merci pour la question maman eza pasi. Na bandela lisusu. OK. Mboka oyo n'époque maréchal Mobutu abomaki yango. Non, moi je vais dire que babomaki yango. Un mot par rapport à ça. C'est ce que je fais. Par rapport quand on a ngina bandela pona kota bien na ebisa. Non, est-ce que c'est vraiment c'est quand même responsable? Est-ce que ça responsable par rapport à ma décision voilà, c'est ça que moi je veux mauvaise direction na ndeni mbake na communication nango sensibilisation ya ko sensibiliser peuple. D'accord. Maman, eza na makamususu okolonga na hôtel de ville to bengisa batute. OK. Toza na ba entité belé, toza na ba collectivité, ba localité, ba chef à commune, ba chef à zone. Ayebi pe batu na batu baza enregistré. Maman, ba commandant ba bataillon, ba commandant ba district. Okobengisa nde bango na omoni makambo ya toza kokenango ba gauche droite eza simple. Chaque balabala toza na ba leader d'opinion, ba chef à localité net biso bo toza côté mambo sport, toza na ba jeune. Donc toyebi ne toko sensibiliser bango par rapport que bango balobaka mingi. Bakitana sur terrain, baluka batu oyo batia ba responsable, ba kapita wenze, ba kapita balabala. À partir de bango, nde boko yeba eloko nini ni peuple. Congo profond ils ont sengaté que batuba ya. Ils ont sengaté bino nde bokita. OK. Donc tout ça on a problème au départ ya makambo. Est-ce qu'il y a la sensibilisation dans toute l'étendue de la République? Sensibilisation pour la petite peuple. Il y a mobulu. OK. Moni, est-ce que somo ina balaba? Les arabes de bouche à l'oreille. Somo ina baba na bino attaché chef à quartier azu mégaphone. Bande kobo sukola maboko. To mona te. Elo moro te. Vous comprendre. Eloko ezo sala ma awa. Mutu na mtazo linga sala makamuna ndenge na ye. Président lobi ndenge mususu, gouverneur lobi ndenge mususu, premier ministre lobi ndenge mususu. Mboka nini, mboka marchaka ndenge wana te. OK. Bokoki ko benga ka ba chef ya ba groupement, ba chef ya ba localité, ya collectivité, net biso botoza ba leader côté ba jeune, côté football. To yebi nde to ko sala. Eloko albose zakaka. Milongola na maladie oyo par rapport ya ba mibeko munganga pesi. OK, confinement et bandi lelo le 6 hein, je crois, le 6 avril. Et bandi lelo jusqu'au 20, 14 jours, retombé et après 14 jours les années. Et on a participé catastrophe. Non, retomber dans on a participé catastrophe, c'est-à-dire que après confinement, azo confiné pour asana commis la Gombe nine. C'est ça le problème où au moment où certaines personnes oh bah ils en ont cité bah ils en ont accès il y a rekota kuna na Gombe pendant 14 jours parce qu'ils ont des macares. Il y a on a lobby qui désordre au ebani na départ. OK. Yeba qui arrivé et aux amobulu. Mais confinement ils a bien. OK. Eza ko sécuriser yo ngai bisonyoso. D'accord. To bimate to vana ndaku pour te propager eloko wana évoluer tes malades ezali. Eza ko exister. Mais ndenge bazo kendele na yango eza yango te. Tout le monde a descendu au salama et pas la première dame na biso maman Denise. Tout le monde a descendu au Salema qui est ex-président Kabila, moi Sinae, maman Liv. Est-ce qu'ils ont passé là-bas na soda, les enfants, bana militaires, ils sont passés dans le camp, parce que tout le monde est dans la prison, on a vu quelqu'un, tout le monde est dans l'hôpital, tout le monde est dans une heure B. Est-ce que Simbi, bana militaire, est-ce que Kitina, orphelina, qui peut m'appeler Libanda, à Sakalika, na coin, à Zongi, pas comme la paix, Baninga, Bazakuna malade. Est-ce qu'ils ont passé à eux quand même? Merci pour la question. Naïbi programme na bangote. OK. Mais acte déjà à Rosalissa et ça moi bien. Ah OK. Personne Rosalissa on a monté ma moko sans trafic à générosité.
moni trafic à générosité ba msusu bazo sala ngo po azo canceler ko moko boya ko sala pour aswa résultat lango plus tard. Maman malade eza ba geste o bazo sa charitable wana eza bien mais ngai na kosenga na bango boye OK ba keno na ba plus diminuer neti bana ba fonctionnaire bana ya ba militaire OK place openda passe lumbaka solo eza na ba camp militaire o mama zo na mkana tongo ayi place a ozwa pondu te place a ozwa fufu te mais na lero yo to comme de ba 17h30 bana il faut balia OK ozo comprendre ba place so ba ko ikoke nanu pe yango wana koke na ba prison ça va mais bande na so prison ba de confiné ba de ba salade na quarantaine donc contrôler bango boko ipe ko contrôler bango mais na ba camp militaire tozalaka na 16 camps militaires bateka 3 bateka kabumba on est la teka bakana e bumba teka ka vitamine ateka ka mobile totika na 13 camps militaires na ngumba Kinshasa so basali programme wana na minute ekozala bien kokabela biso bana ba soda ba masque kokaba ba gants ba protection na bazo pesa biso ba maté à chaque jour ndenge nini na ba kisi surtout ya ko pomper na chaque camp et sécuriser ba soda na ba jusqu'à présent ba kisi ezate o ezo salaki ba désinfecter mboka o ezate neto o mona na ba mboka mususu bo confiner Gombe c'est depuis aujourd'hui bon total la bango dans 14 jours ezé belé hein peut-être peu ba roya la ba kisi pour na ba désinfecter so peut au fin de 7 jours dans un message te que bo défecter Gombe te bo sale loko te na Gombe to ebite pourquoi bo confiner kango 14 jours tozo ngara na émission pour na loba ponga na otiko loba te voilà siko lelo ba oyebisa biso ke na landaki na urbain na landi na mboka oyo ya Inde et ça là ba masque au peuple congolais ba olata na eza yango te c'est-à-dire il y a des masques oyo eza soki FFD o ba bengango canard. Il y a un masque médical, c'est-à-dire que ça pendant 4 heures du temps. On a 4 heures du temps, après, ok, mais peuple congolais, on a un masque, ils ont la sensité, à côté, la journée, mobimbati. Pourquoi? Parce que tout ça, il n'y a pas la sensibilisation au Congo. Les peuples congolais ne comprennent absolument pas vraiment. Il y a un moment où ils vont mettre la parole, on doute que est-ce que certainement il y a vraiment le coronavirus. Merci pour la question, maman. Coronavirus, c'est ça qui existe. Oui. Non, au Congo. Je dis au Congo. C'est au Congo, Pézali. Oui, ok. Mais si on a mututa zoné mascatier à Katili pour tata tchepo azo mon le côté pas l'état. Ah, l'état sali le côté. L'état sali le côté. Ba romo kata ba maputa ni na bango. Na ya tchepo et ko pe ko aider so bozo solo na muninga boye de to respecter ba 1 mètre boye. Mutso na zagi na masque na ekoki pe ko longwa. Na minute eza manque ya responsabilité. D'accord. To lobite que l'état zo sali le côté. Tozo mona be foro bazo sala. Bon. Mboka ndenge ezali na lolenge oyo. Ezosenga communication, il faut pas changer système on y baza ko se communiquer na population. Ya mona lobi ke ba banana ko kota na ba décentraliser makambo ba kota na ba quartier. Mais donc okende ba kota quand parce que to chité des gens la malade yango parce que apparemment na Chine des gens dirait moi stabilité et meki muke ko kota apparemment aux États-Unis parce que bani ko simbaka ba mboka mususu parce que ça ba mboka mususu mais so moni même na Inde ne ba se protéger c'est ko féliciter bango. Pourquoi pas le cas au Congo? C'est ce que moi je me demande. Est-ce que mbongo ya na mboko te ata balobaka o mbongo ezate mbongo ya te ba millions de soto ya ba détourner za ba poche abatu. Ba okyo bimisango te po ba sunga peuple congolais. Maman, merci pour la question. Congo est koufa pour na motema mabe. OK. Donc ennemi congolais Congolais yemoko mutuno salingi ba côté na place wana aiba atonga ba immeuble. Bongo yo moso bati olobi président de la République osani. Ngako ngoba otanga président de la République so nzamba yibisinga na lito président na comme président de la République projet liboso na kotonga ba prison. Ah OK d'accord. Ba prison wana eza pona nini? Ba prison za bisika batu ba ronyo koma yo ta prison kutu Mike Bukeba abele libéré soki combien de jours à la prison kuna mais quand même bravo hein. Félicitations parce que vous allez banda ota ba prison pour ça na nini maman tamsusu okatinga moyoki ide na ngate OK allez-y yo tuninga lelo soki na komi président de la République démocratique du Congo projet na ngeza nini OK ozo comprendre parmi ba projet na ngai oyo kozala ya liboso
pona tia mboka ekota na ordre na kotonga ba prison ba makala neti wana 10 na ville ya Kinshasa 5 na Bazaïre ba Congo 5 na ba région nyonso oyo toyebi engumba ya mboka na biso Congo ekozala te pona kanga batu ndenge bakangaka batu pamba wa liberté d'expression bakandi yo biso to na liberté d'expression ces derniers temps. Toi, Fatia lobby liberté d'expression, laisser les journalistes faire leur travail. Je ne comprends pas ce qui se passe. Prison ane kozala pona kokangana ba miyibi ya mbongo ya l'État. Neti ba bazo sepela coronavirus ya eumela, o ba bimisaka ba mbongo bazwa ba pourcentage. O ba bimisaki mbongo mbongo. Omoni mboko yoko. So ozomona grande dame, nani première dame, ye moko azokende kotika ba biloko. Yo kese za pona ni. OK. Po ye moko mona ndenga pesi batu te po soka tindi batu ekokomate yango siko il faut tokende na politique ba chinois siko le problème aussi ata soki maman Denise na atika kango wana aka atanga baluki parce que j'ai suivi la dame elle dit que non nga mona kiti na terrain na kabola bilo est réellement maman yo po bomba ka tandambu te nga sa aka banalise na ngai toke papa continue te ye na niveau na ye non obité que maman je dis pas la grande dame. Vous comprenez ngaite na lobby boy. Au lobby que maman est mora kiti pour mon ande biloko e koma. Est-ce que bateau et maman tikela ki biloko pour maman au kabule la bateau nyonso tout est quand même. À cause ça la ka symbole ya repère à certaines personnes au bazan tournaye. Combien de cartons ça qui wana ebele. C'est-à-dire que tant moi ici akei na ye non atiki ba misusu batika la kokabula. Il y a une dame qui a pris le micro qui dit que non bonzo biloko boke côté kate na pe ba maman Denise aye kotika biloko po bote kate kotika biloko o pona être traité biso to zo soin. Yango je me demande est-ce que maman ye moko po abele na micro wana ke baninga bate kate ye mo abomba eta di carton te voilà nga sa ka banalise na ma. Merci pour la question maman banalise nous aka kitoko. OK. Ya mo le o sostenga na émission na yo azai ne sengona ya poyo oza journaliste indépendante au sala musana au bien biso to na posa message kende OK d'accord na message wana pe zo sani ni to pesa ba idée to sani ni poto bongisa OK elobi kutu yomoko lelo o nde na ebisio ke na kotonga ba prison ezate ke naza méchant pona okanga nanu bato bazoyi bambongo à l'état na pesa exemple mo na Chine soko yibika ka partir à 5000 10000 mbongo bali à l'état papa maman et on a prison te ba 20 millions kenda bakobeta yo masasi na miso ya bato oza condamné à mort biso eza muto mona yibaki na ye lobi bomoni na osho bomoni na kapel bomoni partout dossier ye bana raté ba 20 millions et loko moko pe na osenga na président IDPS président Félix Chilombo Tshisekedi ya ba kaza président peuple congolais président état de droit mais quand on expliquer peuple congolais état de droit na lingala OK c'est ça le problème expliquer na ngote OK papa Etienne a expliquer bato état de droit OK IDPS boye bi état de droit mais peuple congolais musa bi état de droit mutazo kansaka ke lokola zalaka na président lokola zana na parti o ezana président na yiba na beta na kanga mutu ba kosala ngelo côté état de droit za yango te o beta soda liko finanzela o sala makambako président oza mais quand on expliquer état de droit pour muta comprendre que peuple congolais oui, comprendre merci que vraiment petit peuple ça vraiment a besoin il y a beaucoup il y a vraiment a besoin de compréhension ma casse ça vraiment pour ça à comprendre réellement qu'est-ce qui se passe parce que dans le bara ba bilo misu na balinga français mais to kan ça pe ba msupe ba kenon ba classe pénale malonga te pour ba comprendre voilà na mona lettre moi ko circuler na habité so que ça solo to ya lokuta na mona qui quand même circuler na ba groupe na biso ba WhatsApp et là il fallait son excellence Vital Caméra qui s'est présenté dans parquet à Matete je crois je ne sais pas ça lelo peut-être to lobelango il faut se représenter lelo to éviter ça solo parce que je vis ça si réellement peut-être toi qui n'a pas point positif ce que vraiment est bon c'est que Fatia commence à musala na ouais, ils ont bien, ils ont un acte exemplaire. Il y a bien ma casse. Vous comprenez. Il y a un bagage qui est en Chine. Le président de Chine, à Kangana, on déconne, a détourné à l'État. Parlons de l'État. Ils ont bien.
akende bayoka ye OK ndenga ko se justifier kuna ba juge nde ba kokata ezanga partir pouvoir te eza pe na bato pe balia ba mbongo na pouvoir ya monsieur Kabila président Fati landela bango bakota kota ba prison parce que mboko to ba te soto OK nango wapi nani papa lelo o parlo de ba maman o lelo batikala ba veuve oyo ba ko yeba te ndenge ni ba ko survivre ba ko yeba te ndenge ni ba ko sala makambu ba ko yeba te ndenge ni lo lenge ni ba ko tambusa ba vie na bango lo lenge ni ba ko tengisa bana na bango. En tout cas, est-ce que le gouvernement pense vraiment à la vie sociale il y a peuple congolais comme il faut? Comment on dit tout ça boy? Toi na kati ya tombe Congo basi ba chebiso ba chebiso. Olingi lingala on mingi. La résurrection de Salama. Pour résurrection boya. Jésus-Christ a ressuscité. Tu as fait la fête des rameaux hein. Tout le bakamamba Congo toza na point de repère té. Ata bato bazo kamba biso ba kamba biso na 1000 difficultés. Vraiment. On côté un peu na yo que la bango mama. Oui, baza un peu coincé. Le président a vraiment coincé ouais. Là c'est vrai. Mais tu vois quelqu'un a coronavirus et qu'on a maladie koleka. Zamba kobatela, to ko sokola ba maboko. Congo so malade ezaki na Kinshasa. Chers téléspectateurs, na habité peut-être na Italie ba kufite. Donc to kufa biso moka na normalité a. So ozika to na biso nde to kufa par jour. So to sangisi yango na mois et ko le kata Italie na Chine. Donc so rekoti ado mobulu. Allez-y à votre idée. Yango na lobby lelo biso to lukake mboka ezala bien. OK. Vous comprendre. To michana maboko. OK. Bao bayete basala baninga kanaite. D'accord. Mboka o batu bachana ngo tembe batika yango. OK. Mboko ezaka ya peuple. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Tozolo baboete ko polo bito koma ba député. Poto nuire bino pété. Poto nuire bino tolo ba ke pobo bongisa. Lelo bozi ba problème ebele ba politicien na bande ko na biso apoto likolo ya médiocrité o ezoleka na mboka o. Mais médiocrité pe ekoko ma pe excellente. OK. Moi ça ndumba pa koma moi ça libala. Pona nini? Président pe amabe abongola motema. Donc tozolo bana sens que to longola bizaleli o ya kala. Mutu nyonso ayebi démocratie. OK. En plus na mboko oyo na liwa. Na liwa. Na kovana na Congo bato bakomo préférer liwa. OK. Po kovana na Congo eza plus que liwa. Mais yo survivre quand même tout ce temps oye bon bato baza poto babona Kinshasa loko ali felo. Oye ça bango nini ba Rolanda. Te Kinshasa ezali felo te. Kinshasa to na problème parce que tu msuba ça ba 40 ans ngoya. Mama toza na pauvre ça toza na problème à bonne gouvernance. Bonne gouvernance eza ndenge nini. Muto ba pesi etamsu $100,000. Futa 100 militaires. Yakamati 70,000. Batara na poche tamtaka 30 a futi ba soda ndambu. Kuna calcul na ndako ko mobulu. Mukolo to kozwa bato ba yebi notion bonne gouvernance. Kili na Congo, bakoma mona bango lokwa bazo ba pwani. Po bakoma miyibi. Voilà. Tolobite bato mabe bazana bato nyonso baza mabete. Bao bazo sala malamu na kobanga nzambe. Pe bazo landa notion bonne gouvernance. Non, c'est parce que tout le monde s'assoit à côté du gouvernement quand ça libumuna. Na pas ça. Il y a bato malamu bazali mama mais ba oya mabe wana o bazo linga ba bomba mboka. Papa bo benga na bango bo kanga bango. So to ko bo kanga bato. Muto ayibaki mbongo leta sali 5 ans na makala to moni ndenga kondi abimi ba ya sima ba koyi ba souté. Voilà, merci beaucoup on chute déjà je crois 2-3 minutes to chute na biso. Président Naya. Ba avion à Belgique qui je pense que baninga mususu bazonga ki magesa ki mwa nongo ndike kota ntili kuna ba menansa ki ma bino batineli bino te probozonga ozo sepela ki ça. Maman, mutu mota ko sepela avant na musika na mwasi na bana na famille. OK. Biso to yaka na Kinshasa awa ko sa misala. Po ezamboka na biso. En plus, makamba ba avion elakisi ki ifona lingaka mboka o. Bandeko nanga o ya poto boya. Mboka eza ya biso nyonso, mutu obangisa mutu azate. Biso nyonso toza na sia mibeko. Lelo yo l'air avion eye boyoka makamuto moi na aéroport. Bazuka ka o bato babotama na poto. Na ba mindele nde ba matisi bango na avion
biso ba vrai belge ba vrai français ba vrai européen ba vrai européen kane et la dit que poto ezaka ya biso da bino bato ozala OK ozala exaso kenda poto da oza buta poto te na ba savoir faire na biso toko yede mboka oyo na biso ba bebele donc ka bato ba vota bakula voilà mais pas si biso mayele et puis ça yebisa ne bato wala ba ndelo ba poto wala lopo wala ngana mo la poto baboyi nalakisi pena dibitis babite yo bota ba poto te oyande poto ebele toleli toyo comprendre que ndele bakosaka biso voilà ndio ebisa beaucoup mais na biso kuna bakosaka biso toyo komona que l'air maladie bazuka bao babotama na poto yango na ebisa bino potoko lifelo mundele. Merci beaucoup. Est-ce que Basi va foutre un bon rôle la vite à toi chité déjà? Pour avec club nazo zela vite des équipes ya munene. Vieux. Tango fort futako. Et ça bien. Te on signaler la vieux. Yo na biso mama mbo. Te. Benga conseiller Francingoma et na Jarino Moyambi bangonde bazana douceur wana. Papa Francina, papa Jarine, la personne ba Jarino Moyambi. Jarino en club si dossier wana ezaka na maboko na bango nasi basola diana bata avec club yango penga pe nazo zela ba confirma mbongo wana pe kosala bien passe oyebi te bazaka pa na mbongo baba mbongo azela matango fort bafuta rara bafuta na ya mukonza terrain bafuta na nazo zela Futara et ça bien. Il ça bon on a compte et ça la bien ta joueur aux à jouer à Kitoko. Alors sa fierté avec club, c'est-à-dire que soit au footy président na ya lar na e aluki moyen à marquer ba confina o aluka pata moyen au survivre so mata moi li patara transport ayeti awa. C'est-à-dire que e sunga ya msupe séjour aya ki c'est s'il pour il a une cop voilà. Mutam tu na cop là, ngana cop là, nga e pas na cop là, c'est-à-dire to senga na vite abo solo là ezala malaumi parce que lobby peut-être autre joueur je sais pas 2 minutes si tu as un mot à dire parce que tu as clôturé c'est un autre chité mon lit est déjà. Merci pour la question. On a petit merci Nabino de Boza pour contribuer surtout papa Mardoché. OK. Na maman Clara grande dame. Oui. Toujours un grand homme, il y a toujours une grande dame, je suis une grande dame. Bao ba monique na betis ba mabako ba limbisa mais tozolo ba bosolo. Po asaka mutu. Biso de toi na souci mboka ezala bien. Toko banga pe kinité démocratie ezali foko loba. Ba ide mususu eza ngai moko mais ba ide mususu batu mususu pe ba yambi yango. Donc na pesi ka merci na tata Nzambe. Ko komosenga soko beta mil ba kozo banga. Eza mama robanga te. Ah voilà. Eza mama robanga te. Ne grandi na camp militaire, na za mwana soda, ne grandi na militaire. Na fini pe mutu te. Omoni bino bolingi de vérité te. Tenga loba na vérité, nga en tout cas vérité, liberté d'expression fatia loba. En tout cas na loba. Na lobi bo mama mboka ekufaki. Voilà, on clôture déjà, on clôture par là. Voilà, merci beaucoup bien dit. Bambote na o ba Rolanda yo, ba o ba sungara yo, ba o ba sa qui peut que na pesi mbote na bao nyoso balinga ngai na ancien club au Sénégal Sport mais c'est Yves Nzenga na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na JP Mfumu na pesi mbote na pasteur na Ngaloja na pesi mbote na GG Weli pasteur Koulé na Freddy Impa na pesi mbote Jean Rino Moyambi oncle Francingoma bao ba lingara au Sénégal Ngoma Yaya mon oncle que je dis bonjour Mambo na pesi bino mbote bana ngai William Jenny Miriam na pesi bino mbote makasi Nzamba pambola bino na pesi Kongo mobimba mbote Nzamba pesa biso makasi na bosani mama mes condoléances na ba famille nyonso ba surtout biso na poto to kufeli mwa mingi ba proche na biso tozolo ba bopo mboka oye bonga un jour bandeko na biso to ya kovana na biso na Congo voilà ndela zolinga yawa aya abotela biso mboka lokola coronavirus ebimi. Est-ce que la situation de la vaccination na pesa mamba solo eza na doute que les Africains évitaient de vous injecter cette vaccination. Naza na doute pona nini place nanu malade bandi ba banana okuna to boite ba banana na France na Italie na ba Espagne kuna so ba bandi kuna awana nga pe na tie mais bango ba yo bandango awa
place bakana no comme nanu ya grave parce que dans Mouyemba ndima qui en et puis lobby je crois après lobby on a démentir en donc c'est-à-dire que il y a un danger par rapport à cette vaccination. Ya za mutamayele lokola zongi na nzela. Zongi na nzela. Merci quand même aux zongi na nzela parce que tant ba boya yo oza ko insister c'est pas intéressant voilà. On est arrivé à la fin de cette émission on a olobaki bato no surtout balanda ki biso na pesi bino vraiment bambote bisika bozali na pesi bambote na République démocratique du Congo et puis mes condoléances na ba famille nyonso surtout on va perdre bandeko na bango. En tout cas j'ai souvenir une histoire ya fille moko boye na Irlande abi aza papa na ya sunga ke makasi mais aza na capacité à repérer ta papa na Dieu, c'est-à-dire qu'il y a pas moyen parce que maladie vraiment ça choque au cœur et l'équipe malade est belée, c'est-à-dire qu'il faut être prudente, il faut vraiment respecter marambo ba kondiambo kaba kotia, en tout cas vraiment éviter malade ezala ou ezala te na mboka. Mais moi je vous dis que malade ezala na République démocratique du Congo, c'est-à-dire que Tommy Batil, lavez le main régulièrement 15 à 20 minutes avec un savon et puis éviter aussi ma mise sous mon okomabo comme si nous surtout ils ont une sensibilité qui ose la affecter, c'est-à-dire tant obima ki oyaki la tabolo ngola ba masque wana boko la takana yango ndete sengi faut mokutata mokondi asa la biso ba commande ya ba masque ta kutu nini oh France et ça les ba masque na yo que la information ngote France et ça les ki ba masque na bango batini na Chine Nations Unies États-Unis bazui Baïbiango. Ce que États-Unis a Nzambe la raï, Nzambe. Ce que États-Unis ba oyi ba masque. Bon biso Nzamba zo batela maman. Nzamba o batela. Nzamba o sa la grâce. Na Mboka, République démocratique du Congo. Yamsa, je pense que quand je fais mon émission, arrête de me déranger. Je sais que la lumière nous tire. On est arrivé à la fin de cette émission. Vraiment, protégeons-nous. Là et l'autre peuple congolais, je dis que Nzamba Zali. Maintenant, c'est les canaux, il y a la Bible, on a aussi qui éviter. Tout ça, c'est tellement compliqué. Batubako bandoko sakosabine, boke ba diable Zali. Encore des tribunaux, yom tozo qui souki wana otie na mai. Boka mai wana sambela Nzamba solo. Tika babiloko wana na tanga e Bible na moni souki. Botika babiloko wana ce sont des choses où eza démoniaques parce que Nzamba rosa la grâce ya robik sa maladie oyo ya corona te pona souki ya mutu na Bible la Bible totanga ba nena avant tozala kuta avant Jésus-Christ ma loi ezalaki. Botika biso na biloko na bino wana lokuta na pamba wana bandoki bo bebisa peuple congolais ba souffrir na ba maladie ba kufa boya sosu ma Bible. C'est-à-dire que na komi vraiment na suka na boire raté na pesi mes condoléances na ba famille surtout ba kufeli ba tuna bango na nzela maladie ya coronavirus. Tokutani balasima. Un mot, moi je nasi ici. Mes condoléances na Mamege pour Ndeko na biso Wawa. OK. Mes condoléances na famille Martens Mobimba pour na grand frère na biso Bado Martens. Bandeko nyonso ya poto. Mes condoléances merci beaucoup. Yango na lobi ke Nzamba lingaka Congo. Yango bozomona Congo lelo. Merci beaucoup. À part ça malade Nzamba la biso ke alingaka biso. Dieu nous aime beaucoup. République démocratique du Congo. Priez sans cesse. C'est-à-dire to sambela. Amen. Merci Nzamba. Nanga ezayo doto nanga ezayo nalingi yo na motema zala nanga tinasuka tindelanga banjelu